Bokoto, 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 Bokoto to Panzanteke. Bokoto, 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 Bokoto to Panzanteke. Bokoto to Tetampoke. Bokoto, Bokoto, Bokoto. Voilà, chers amis, chers camarades, chers Congolais. Na Roswabino Ngonga Moke. Na kansi tang bozokota bozotanga titre sur Madame Niakeru Denis Oyo. Toyebite na miracle nini. Toyebite Madame Niakeru na miracle nini. Aye ko adresser un message solennel na ba Congolais nyonso comme quoi esengeli to bondela nzambe mingi pona oyo nyonso zoleka na Congo. Esengeli to tika nyonso na maboko ya nzambe. Ata lelo te toza kolela o Rwanda botoli biso mboka. Ata lelo te bana na biso bakoya to bakoko na biso bakoya ko récupérer mabele oyo Rwanda botoli biso. C'est-à-dire c'est une dame qui ne sait pas que elle représente l'institution présidence de la République. Que oyo nyonso akoloba et ko manifester na mitu ya ba Congolais. Donc elle affirme et confirme que Rwanda et botoli biso eteni ya mabele ata na biso te. Na bana na biso to bakoko na biso bakoya ko récupérer mabele oyo Rwanda botoli biso. Na yoki batebele balubi me Google pasteur ekofope alobaka langage wana bokondanaka ete pona ni boye bokondaneka ka mama nona benge madame mama te mama nanga komne Marie boye bokondaneka ka madame Niakeru pona ni. Alors ce tokengeli contexte ya pasteur ekofo na oyo Niakeru alobi eza deux contextes différents. Moi bolimbisi pasteur ekofo azana bana na si boyebi bana na ye tina ndenge bakimaka Congo Kabila lingaka boma bango bakenda refuge na ambassade des États-Unis pour bapesa bango droit ya asile bakendo kovanda ni sika moko na États-Unis na kotanga mboka bazalaka te. Ça dit le problème c'est quoi? Le problème est qui lobbying rwandais ezako tala ndenge ni bakosala po ba remplacer Kabila na mutu moko boye. Ils ont vite compris que pour un Rwandais à remplacer un Rwandais tout ça posera des problèmes. Pas seulement dans l'opinion nationale, mais internationale aussi. Alors, ils ont fait appel à Vital Kamerhe. Parce que c'est un Rwandais. Bobo Sanade. Ata bozako lia, bozako seka, bozako mela, c'est un Rwandais. Ah, Bala Mida. Mida, c'est pas une Congolaise. C'est une Indienne. C'est une Indienne, Makamba Mida et Talibisote. Alors, Bakengeli ba yeko mona ke Vital Kamerhe azana ba potentialité belé, il y a pour résoudre le problème, il y a après Kanambe. Vital Kamerhe a fait des enfants avec la grande sœur de Niakeru. Ça, je vous ai déjà rencontré l'histoire, Makambe Belé. J'ai fait même autobiographie à Niakeru. Sika Botama, Nandenge Bayaka na Congo. Bafai na Goma pendant 3 ans. Beau-frère Naye, c'est-à-dire le mari de sa grande sœur. M. Kabanda, a Koufa na prison. Mobutu Mutaboma ye. Azalaki ami ya Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu oyo azana prison. Bango Baniakeru bae ko somba villa moko na petite ma campagne. Pembeni ya Kofi Olomide. Moto ya yebi Niakeru bien koleka bato nyonso na yebi Sabino. C'est Sylvie Mampata, la femme de Weranson. Parce que Vie Sacramento bisika sombaka wana bisika Baniakeru baeko kokota. Baeko kuta Vie Sacramento papa na Sylvie Mampata bisika wana. Balongwe na bandal aeko chabana ne wana. Mama na Kofi Olomide aeko somba mabele sika wana.
bazalaki pe na guitariste moko bassiste moko ya Koffi Olomide azalaki à 100 mètres ba voisin boy na Niakero. Elle parlait que Swahili bora isili et qui à Rwanda tanga yaki na Kinshasa. Elle avait juste 11 ou 12 ans. Alors mobali ya ser na bango wana azalaki na ba coopération ya makambo ba coltan ba cobalt kala 1982 où les Congolais ne savaient même pas sur le minerai du Congo. Il y avait moins de Congolais qui connaissaient le minerai du Congo, sauf l'or et les diamants. Les Congolais ne savaient rien sur le coltan, sur le cobalt, sur le manganèse, sur le casiterite. Les Congolais ne savaient pas. Batumi balega mto ba kiango mwanga chuchu vieka banda na katebeka toto bato bazalaki na kati ya ba fer oyo babandai ko sala ba business ya ba minerai ya Congo na vie na biso kazadi ya kufa. Alors Vital Kamerhe yeko bota na grande sœur ya Niakero. Tangu vie wana kabanda kufi vers les années 80. Fin ya années 80 a kufi na ba mauvais traitement ya prison. Nesi ko grande sœur ya ba Niakero ayeko teka lopango wana ezaki na petite ma campagne bake Belgique. Babimisi visa bango nyonso na ba cousin bazalaki na kati ya lopango wana bake Belgique. Tango ba komi na Belgique, Niakero a komi déjà grande fille. Aeko bala aboti. Bozo comprendre abali aboti. Niakero ne connaissait pas Tshilombo à cette époque. Ni la famille Tshisekedi azalaki na bango na relation te. Mais Muto ya tia Niakero en relation na Tshilombo, il s'appelle Vital Kamerhe. Il y avait un plan machiavélique sur l'élimination physique ya Tshisekedi wa Mulumba par des Rwandais. Et Vital Kamerhe était au courant. Il y avait même d'autres Congolais qui étaient au courant. Ba préparer kiango vers 2012-2014. Babo Tshisekedi wa Mulumba. Kamerhe était au courant. Il y avait plusieurs Congolais bazalaki au courant. Et Tshisekedi wa Mulumba fut empoisonné en 2014. Tango a raté l'élection en 2011. Il était déjà empoisonné. Moto ya yako yebisa. Tshilombo, message wana, c'était Kamerhe. Alobi que père akubika te. Ezali kutu na politicien congolais moko aloba na télévision nationale congolaise. Alobi que bomoni Tshisekedi nenga kebwe. C'est-à-dire ameli kuichi alinga dévoiler ba secret. Alobi bomoni nenga Tshisekedi wa Mulumba ke na Belgique bwe na malade. Akozonga vivante. Il est là à Kinshasa. Abatama kanga munoko alobaka soute mais il est là. Un politicien congolais. Il est là. Alobi ke bomoni Tshisekedi nenga keibwe poto ko se faire soigner akozonga ya kukufa. Un politicien congolais, il est là. Ça dit, Kamerhe a tout fait pour Tshisekedi Tshilombo avant na Niakero. Mais Niakero n'était pas une femme mariée. Tshilombo l'a jamais épousée. Tshilombo a une femme oyo azali na kati ya mairie ya Belgique, à Bruxelles. Babala na balata alliance qui s'appelle Gisèle Mpela. Tshisekedi wa Mulumba de son vivant, Maman Marthe, bakenda kotika masanga na famille ya ba Gisèle. Bomoni ba agent politique ninge zalaka. Niakero s'est rendu à plusieurs fois à Kigali. Les gens disent que voilà, Niakero azana na famille à non, na lobi na kotanga kombo ya politicien wana te. Yo muto komi yango na kotanga te. Nazana tina kosala publicité te. Ngai soki na moni type wana na nzela na ko beta e makofi. Parce que bazaki ba Congolais mais bazaki au courant. Bango baza bata este. Bango baza bata este. Bata este wana zo mona wana bata este. Pour la nito considérer kana bata este na ba Rwandais ndenge moko. Parce que ils savent beaucoup de choses mais ba bombaka. Baza ko tia même peuple congolais na péril. Comme si eux, ils ne sont pas congolais.
même na bitumbo to bundaka yo mona ka bata este bazaka na kacha bitu na yebisa bino makambeleka na Suède na Finlande na Irlande balobani baba bango ba koya combattre po baboyi ba problème na ba Rwandais donc biso nde to lingi ba problème na ba Rwandais boko to ko bengana bino na Congo boko kwa ba Rwandais bino ba Kivusien ba Gomatracien to ko bengana bino nyonso et puis soki bazwi bino mabele to ko manifester lisusu te bangolo basenzi. Vous croyez que biso to yaki awapo to bundela kaka bino bozo melaka ba champagne na ba Rwanda ngo lisusu. Donc on se bat pour vous et vous prenez des champagnes avec d'autres Rwandais. Yo mwena baluba muluba no bala mutuchi. Oye baluba bakina ko fa na Goma babala ba tuchi bele basuka wapi. Vous posez pas la question. Il y a eu beaucoup de baluba ou balongwa na Kasai bakesa la musala diama na Kisangani. Basuka wapi. D'abord Muluba c'est un tribaliste de nature. Muluba nyonso c'est un tribaliste de nature. Muluba ko ba lekolo musute. Bikolo nyonso ya Congo e balana. Bikolo nyonso ya Congo au moins na biso baluba ko. Tuaika na ekolo moko to baneko bala. Ezalaki bato abandondo. Parce que Tobaneko monondere, ils sont pas physiques, forts, riches comme nous. Ceux qui toke ko bala basi na bango, toko zala toujours supérieur. Yango moni baluba nyonso. Baslo bala kaka bambala bayaka. C'est pas pour rien que ba kombo ya baluba et yaka na bayaka na basuku. C'est parce que ils se sont mariés. Loin de l'histoire qu'on vous dise que baza peuple moko bauti na Angola te, peuple congolais bauti na Angola te. Histoire au babete la bino c'est une fausse histoire. Peuple congolais nde a quitté Congo pour se réfugier en Angola, mais Congolais tika la bauti na Angola te. Le baluba oyo mona kana una wisi sont quittés du Congo, du centre du Congo pour aller se réfugier là-bas. Les baluba ne viennent jamais d'Angola. Donc histoire oyo babete la bino c'est une fausse histoire. Leona okota ngote na zana tina na ngote. Je suis muluba 100% na yebi histoire na ngai. Donc boya kate tu te fais historien ce qui na fulu oyo baniko beta histoire que les baluba sont venus d'Angola. Et d'ailleurs soko tali démographie taux de descente ya peuple tant ba outi en Égypte antique, les gens descendaient et non montaient. Donc les gens ne montaient pas, les gens descendaient. Donc les gens quittaient Congo pour aller en Angola au sud. Et non les gens quittaient Angola pour monter encore. Non. Pour ba Boschman, ba septentrionaux, ba pygmée, ba outi na Cameroun, ba kiti Centrafrique, Congo ba kiti na Afrique du Sud, bango to benga ba Boschman. Donc histoire bokoy ko modifier en ngote. Pour ba historien bazali. Yo kanisi ndenge ba bengana ka Zizel Mpela ba ke ko sokisana mwana wana ya muke ya mwasi azokia wazui tétanos akenda ko zo soki combien d'opérations na poto. C'était sur la demande de Nyakeru. Ba kosa kabino Nyakeru te, c'était Nyakeru. C'est une Tutsi. C'est une Tutsi rwandaise tala. Akamati cousin na ye mokati ambassadeur na Benin. Akamati grand frère na ye atie ambassadeur na Kenya. Akamati cousin na ye musu atie ambassadeur na Cotonou. Et bino bolo bake mutu wana zo diriger Congo te, mais vous êtes malade. Vous rêvez. Et bazako préparer les bino loko oyo. Donc merci oyo. C'est-à-dire tout a commencé pour Kabila. Bamakamboana nyonso, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, le Rwanda ont fait pour protéger d'abord Kabila. Qu'est-ce qu'on va faire pour protéger la personne Kabila qui nous a servi tant longtemps? Et la mission a été confiée à Kamere. Nyonso, Kamere sali makamu nyonso. Même Kudjo, ancien premier ministre, Oyayaka, pacificateur, Oyasangisaki, la famille Chilombo na Kabila, c'était toujours Kamere. Donc, tant que botalaka ba Moïse Nyarugabo, ba non, bazana niveau à Kamere, c'est Kamere qui contrôle tout. Yango monaki Kamere po a sa authentification ya congolité na ye. Akeko bala mwasi ya un artiste musicien Muluba, Jibem Piana. C'était pas un hasard. Kamera dans la basse belé, tu es bango. Basse belé. Kamera a plus ou moins trentaine d'enfants
a plusieurs femmes. Plusieurs femmes, Kamere. Kamere peut être le deuxième homme le plus riche du Congo, après Moïse Katumbi, en termes d'argent. Kamere gabo monagawana. Kamere a ba concession et belé, il y a or, il y a coltan, il y a cobalt, style l'eau. Ça date déjà 20 ans déjà à ça occupé. Bango nyonso, bazana ba concession. Bango nyonso, ba Rwandais nyonso wana bazana ba concession minière. Et puis na kacha ba concession na bango, ils ont des militaires rwandais qui collaborent très bien parfaitement avec l'armée congolaise. Depuis longtemps. Et c'est Joseph Kabila Mutasala makamo nyonso wana minutieusement. Il y a pendant 18 ans protocole. 18 ans au boti mwana mwana komi majeur. C'est beaucoup en termes d'âge. 18 ans, c'est beaucoup en termes d'âge, nego. Donc, après avoir étudié le comportement des Congolais, les Congolais ne comprennent rien, ils sont moins intelligents, ils prient pour prier, ils demandent à Dieu, et n'importe quoi, vous priez Jésus, Jésus n'existe pas. Ils ont mythe moko, ils ont noto yaba italien, ce sont des Italiens qui ont fabriqué Jésus. Déjà, Jésus n'a jamais existé. Dieu n'a pas eu d'enfant, ni une femme. Dieu, le créateur de l'univers et de la terre, n'a jamais eu un enfant, son fils unique, et puis il avait une femme, ça n'a jamais existé. Donc, yom do sambela Jésus, il y a au moins appelé au moins ça la maganamote. Jésus a tigala ko zalate, na lo bagana bino, au sambela Jésus, au moins on appelle au moins ça la magate, ça te regarde. On les a vu na yo. Mais en tant qu'historien, je sais qu'il n'y a aucun éloque où Jésus a existé. Sur tout le plan. On n'a pas critique nyonso historique, Jésus n'a jamais existé. Rien. Rien. Au moni pasteur Mogote à français, à Marseillais, à l'obik à l'oti ndoto mokweza prophétie, président Mouko Akoya, c'est-à-dire des histoires que l'église Kimbangeste bandego yebisha biso ke président Liboso Akoya akoumela te akokende. Yami Bale Akoya akoumela kasi akosala lokote. Yami Sato nde akoya ko kambamboka, Yami Sato Joseph Kabila. Or que Yami Sato ce n'est pas Joseph Kabila, c'est Laurent Désiré Kabila. Ok, Joseph Kabila nde akoya ko accomplir plan machiavélique diabolique Yabatouti. Ce monsieur a fait un travail de prestation de la part des Rwandais. Negonangai système moyo bozo mon ezana Chilombo, c'est prémédité. Et ça système moko déjà ba bongisi la ki Chilombo. Et quand il fait appel au ba chinois ba ko tonga ba ayebi ke congolais aza muto alingi bling bling ba sa elie mo eloko moko tasko ba komi ko sala bino grande ro. Boyebi grande ro ana e tourna ka boye bat ba mataka bati e bomi bato awa na France des années na France ba salaka na Paris awa na défense ba salaka ba marche mikolonio so pour l'état a longo la grande ro na France ba lingi ngote na Angleterre ezali mais ba ko tia moko na foire ndenge ba so tonga foire na ba ko tia moko pour bomona nini na yebite. C'est-à-dire, il y a des gens qui croient que Kinshasa, c'est une belle ville parmi les belles villes, mais les gens, vous ne voyagez pas. Vous ne voyagez pas. Alors, il y a un moment où on a commencé à masolo, kin bainat, kin label, na bloqué on a longolio. Na zana taba débat, on a été taba discussion. Vous voyagez pas vous avez jamais travaillé dans votre vie. Un peuple qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Beaucoup de pasteur, charlatan, beaucoup de escrocs. Yo mona continent na za na Deniles na ko tala ta image ya Deniles tena yo kama solo pa bato alo bibo moi zimbi écoute na yo mona abani ko paraître na bloquer mbala moko biloko wana ba charlatan des escrocs nyakero lali akanisa bia les Congolais aiment Jésus na ko pesa bango message ya kitoko kito pesa makamunionso na nzambe ata mboka na biso ba botoli eteni ndambo bana to bakoko na biso bakoya ko défendre non pasteur Ekofo alobaki bongo te mama pasteur Ekofo rien à voir makambo ozo kanisa Ekofo parler devant une jeunesse congolaise qui ata yete
na ba passe nyonso aza ko endurcir ne tumba oyo engagaki mpona kolibere Congo ata kokite bana oyo baza liboso na ye bakobunda na esika na ye bakolibere Congo. C'était ça le message ya Ekofo. C'était pas que bana oyo tokobota yo Niakero oza na bana ya bamutuchi nde bakoya kolibere Congo na Chilombo boti bana boni oyo boti na Chilombo obimisaka bango na miso ya bato te mponani. Honte à toi Madame Niakero, honte à toi. Tolingaka yo te ata moke te ba oyo balinga babetela ko maboko basalaka sambla babenda o mwa makuta mwa lomeya tosepelaka no ata moke te. 2018 au mois de décembre Chilombo abotoli élection ya Fayulu bokomi na présidence plan na bino ndenge bo préparaki na Paul Kagame avec l'ambassade des États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, avec la bénédiction de la France. 3 mois seulement, il y a prise à pouvoir au besoin qui a Moyibi. Tu quittes le Congo pour, avec un jet spécial loué en Afrique du Sud pour aller à Kigali. Kokuta nana mwasi ya Paul Kagame, bobini danse wana ya kosotaka boye, oyo batuchi babinaka. Tout le monde était au courant. Et tu demandes au gouvernement rwandais, Balukana, au Félina Monene, plus de 250 filles, garçons et filles, aux huit concessions Mokobo Ezalaki na Mbanzangongo wana, au commission au centre au Félina, aux huit kaka, pas même une fille congolaise, de toutes, til le lobazakuna bakwe mikolo, aux autres tinda misuna ba Canada, na États-Unis ba inotanga, on est au courant ya makamunios. Ba oyo bazu ba bac ba bénéficier, c'est-à-dire il y a toute une école là-bas. Ba fille wana ba bimagate, ba fille wana zo préparer bango pona ni. Bango nde bakoya ko bala ba jeune congolais ya mikolo oyo ba yebi makambote. Ba système est continu. C'est un plan machiavélique oyo mwasi wana zanango. C'est une sorcière. Abande ko ya na Hermès ya wat. Hermès akukota na magasin 8h bakanyi magasin akobimaka 15h. Basha, mbongo nyonso ya kesa l'État. Et yena sama lukonde, mobali na sama lukonde commence à falsifier ba chiffre macroéconomique à l'okuta. Oh, budget gouvernemental année aux 16 milliards. Vous jouez avec 16 milliards? 16 milliards, si vous enlevez seulement 4 milliards, Bogotonga, plus ou moins 2000 km et autoroute avec péage. Na mbongo wana. Mbongo wana bosala wana ngoni. Et kenda na secteur ni. Mbongo oyo gouvernement a voté ka budget au sein du parlement et kendaka na plateforme nini institution nini oyo consomma ka mbongo wana bomi fonction publique. Les gens ne travaillent pas dans un pays de 100 millions. Il n'y a aucun Congolais qui travaille. Et le droit le plus fondamental de l'humanité, c'est le travail. Moto akobomabino. Mais vous ne vivez pas, les gars. Vous ne vivez pas, Nazoro Banabino, vous ne vivez pas. Vous n'avez pas la vie. La vie moye bibinote. Donc lorsqu'on parle de 100 millions de Congolais, donc il faut parler par exemple de 40 millions de Congolais. Donc 60 millions, on a donc bazana tina kutute na kati ya société. Ils vivent pas. Comment yo droit le plus fondamental, il y a vie, il y a moto à col, il y a commis majeur na 18 ans, c'est le travail. Yo ça la gâté. Donc, maintenant, tu as 50 ans, 52 ans, depuis que tu as grandi, tu es devenu un homme, tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Mais tu vis comment? C'est pour cela, au Monimbo, que comme Kuluna. Et ils sont au courant que Bakoma, c'est sur le plan rwandais. Il faut qu'il y ait beaucoup de Kuluna, déséquilibré, équilibre social. Donc, il y a Niakero et Kolobake, tout ça, Belaka Nzambe. Ataba koko na biso bakoya ko botola mabelo ba Rwandais ba botoli. Donc tu affirmes et confirmes que ba Rwandais ba botoli biso Bunagana. Ba Rwandais ba botoli biso Sake. Ba Rwandais ba botoli biso Masisi. Kanya baonga ekenda. Or que soki ozali na Walikale outil Kisangani. Okati na rive gauche. Ngambo kene na tingi. Oye nzela ya Masisi. Nzela ya Masisi wana nde komema yo nzela ya Sake Goma. Donc ravitaillement ba makayabu ba loso biloko te uta ka Sangani ba mituka nyonso ane kota ka sona Goma te. Donc les gens sont approvis.
bato bakomi na difficulté moko impossible et ils sont au courant. Makama minembwa wa tant moindo nzangi ayi kolobela biso makama minembwa na parlement. To monika ka pas 3 mois plus tard remaniement. Yena Bazaïba oba pakola ke sur minembe Bazaïba ministre environnement. Moindo nzangi ministre éducation. Kanga munoko na yo. Oka moindo nzangi a commis au nom le président de la République a construit des universités, a rénové les universités. Bozana ba université combien? Or que chaque ville il faut une université, ba université na y a ba domaine. Allez au Maroc, naebi sarabino, moi ma référence c'est le Nigeria, le Maroc, l'Afrique du Sud. Allez au Maroc. Maroc est à 30 minutes en voiture, aux la ville Moussoussou, tu trouveras 4, 5, 6 universités. Il y a minene renommé. Au Tamboli sous 30 minutes, ville Moussoussou. Au loin de la frontière, il y a Mauritanie. Dakla. Mboka Liboso, il y a Maroc. Frontière na Mauritanie, Dakla. Parce que moi, na tambola kakuna na voiture, Mboka Waranyos. Dakla. Oyati. Mohamedia, Hansba, Casablanca, Rabat, Meknes, Tanja, Blida. Mboka wana nyonso tango tambola. Tu trouves des universités. Et tu prends un bateau na Espagne, na Jaziras. Mboka oyo ezali ville portuaire ya Espagne, à Jazira. Ozu bateau, ceux qui ont lalaki na kati ya bateau na voiture, pas bateau comme au Maroc, et tu sais même pas si tu es au Maroc ou tu étais toujours en Espagne. Sur la même ville, même beauté, même système et environnement. Sauf qu'en arabe, au Maroc, on parle arabe dialectal, le français. En Espagne, on parle vraiment espagnol. On ne parle même pas français. Rien qu'espagnol. Habla espagnol? Non. Français? Ah non. Aquí todos hablan espagnol. Donc, yo mogo comment comprendre que vous en Espagne. Mais ce que bimine en Maroc, on peut sentir que les gens parlent français, un peu d'arabe dialectal, donc arabe mélangé avec de patois du pays. Et bino, mutomoko azo rénové, a tongite mazo rénové université préexistante. Bozo beta maboko papa. Ya on a eu ça bino batu bo voyager na Congo on a été ngana zaki cadre de base na Croix-Rouge nationale congolaise. J'ai voyagé presque partout. Ngana kina na mboga musuna Congo on a je me demandé si naza na Congo bien naza ba côté ba Bujumbura. Donc bokomi na mboka mboka momba mungu ezate sel oto lamba na cuisine village mobile. Donc nazana nyama bauti ko sala chasse tala kabakata na plus de 10 kilos de viande nazana mungu ate pour na sala barbecue na lia nyama il faut na zela 2 jours mutauti Kinshasa yaki baya na mungu na kati ya village et vous trouvez ça c'est un pays et vous risquez même qu'après Tshilombo Nyakero a commis présidente de la République si vous continuez comme ça. Parce que quand elle commence déjà à vous dire que vous devez prier Dieu, ça dit, elle vous rend naïf, idiot, ignorant. Jésus a reçu les lois au Congo. À Salanine, 12 millions de morts, Botuna, Jésus wana, ayana rescousse à Congolais. On vous parle des mythes italiens, Jésus, Mwana Nzambe, et vous croyez des bobards comme ça, des bêtises. Moi, j'ai dit merci beaucoup à mon père, parce que depuis la Banoko, mon père me parlait de tout ça. Parce que, non, moi, depuis que je grandissais, mon père me parlait de comme ça. Mon père n'a jamais été dans une église, même une seconde d'ailleurs qu'une église avant dit. Et famille, papa, mais c'est une arnaque. Et ça, arnaque, oh, bah, ça là-bas. Et vous commencez même à faire des choses comme Bango, couper ça na mbote, bah, shalom, couper ça na bouye, mais ça n'a un rapport ni la culture là-bas. Bah, c'est la traçon, ma poutate, bah, comment le roi Mindele, bah, mais ça vous regarde. Moi, ma femme porte des pannes, ça vous regarde. Ça vous regarde, Bablo Wana. Ceux qui vous à la batute, Mboka Wana, Ozomona, Tshilombo ne fera rien. Azo bimisa gouvernement te pour il y a plus ou moins 6 Rwandais na kati ba pion ya ba Rwandais a minene ba pesiye azo kokate ndobo na mungongo
ayebi ye moko ke kosukele mabe tala na ngambo opposition bafandi niye makambo nyonso eyoloka na Congo moto azoloba te mais peuple wana koloba kala mingi te nga nayebisi bino ke Tshilombo wana azoriske mutu na ye ekweya na mabele na mwasi na ye mututi wana mitu na bango baegorge yango ekweya na mabele et je vous dis vrai hein? Na boyi lobi nazala prophète google lobaka yango mais je vous dis ici parce que les gens croient que les Congolais sont des naïfs mais détrompez-vous, il y a toujours un Congolais qui est un grand héros quelque part. Il y a toujours un grand Congolais qui est un grand héros quelque part. Le Congo est l'unique pays d'Afrique qui est composé de plusieurs royaumes et empires rassemblés. Chaque empire a ses terres et son peuple. Mais to bengani biso nyonso ba Congolais. Yo oke na ba manianga na ba segebanza wana. Eza mabele na bango et depuis royaume Congo. Yo akoboto la bango angolo bike eza Congo to boteli bino ndambe tene ba oboma yo. Ba oboma yo. Kabila tinaka banyamura awa na munakasai baboto la batu ba mabele bakoka. Na un civil un métier ma bundisi etina suka azwiliwa kamwena sapo. Omona sedaka bongo bata este kuna bazo céder na mabele na bango ponani. Après on vous raconte des histoires wazalendo c'est quoi? Yo so mona batu baza ko défendre mabele na bango bazala associé na armée loyale. So mona wana za ba guérilla, des gens qui défendent leur terre sont des guérillas. Ils se mélangent pas avec le gouvernement en place. Mais ils ont lancé un message que Bango Bazo soutenir candidature ya Tshilombo. Alors c'est une fausse guérilla. Wazalendo na kontaka na ngote ba koma pe komela ba champagne ba zwa pe ba concession minier ba wazalendo. Mais Kagame azo boma bango azo lancer ba missile ko bandana kiseni kuna ba missile zo kweya bazo kufa. Bazoka soni po balakisaka bino bibembe wana ba wazalendo. Ils étaient 12 000, batikali soki 3 000. Bazo bete la bino masolo wana. Bato bazana ba minduki pola bazana artillerie malonga te bazana base arrière te. Bagi no ko bundana bato yo, France eza ko aider, Grande-Bretagne eza ko aider, États-Unis eza ko aider. Ba M23 sont yango Guterres alobaki ya solo que les M23 sont mieux armés que l'armée congolaise. Parce que Babiloko nini zo ko tigela bango ba minduki tina bangomba, c'est qu'il y a des avions. Oyo armée congolaise ça nangote donc Guterres ça qui na raison. Mais Tshilombo c'est le mal du Congo. Tshilombo Niakero vraiment. Talaga maman Marie. Oya esi de tanga lo baike na mboka na biso Congo. Kombwe bandana nya ezalaka te. Tshilombo na mwasi wana balala kite. Balala kite ti bake ko benga kasongo na 4h du matin bake no kokanga mama wana. Une vieille dame comme ça. Yo Niakero aussi tes parents étaient vivants. Olingaki bakanga mama na yo na 4h alali na mbeto ba tsaye menote bake no kolali se na cellule ya prison. Bozo mona moteme ezana ndoki wana ya Niakero. C'est une Rwandaise toute. Mais vous devez y participer. Ceux qui n'ont pas participé, on vous mélangera avec des Rwandais. Toko bandoko considérer bino logo na ba Rwandais. Parce que awa bozo na poto abosala ka ba feti bokuta nako association ya bata est. Mais ça veut dire quoi? Et les Kinois sont là en train de se battre pour vous. Rositi manga bakufi bate bele bakufi au nom des gens de l'Est. Et bino bozo organiser ba fête association des gens de l'Est. Association où elle à la makambo ya combat ko benga na munguna. Non, c'est pour boire un coup, manger de viande tout et tout. Mais c'est quoi ces bazar? C'est quoi ça? Et puis au côté en Europe, bango nyonso bata Est bazana Scandinavie. Bazana Suède, Irlande, Autriche, Finlande, bamboko yo bakenda ko batama. C'est pas pour rien. Côté Kunande pe ba Rwandais ba zebele. Savez-vous na 2012 tant que ndaki na porte de Namir.
ko panza ba magasin ba Rwandais to tumbi yango yo mona ka so ba Rwandais même na Paris to zaka na ba Rwandais moko to bandoko kipe bango soute o mona ka so ba famille yango il y avait de tout sinon même wana 91 wana Evry côté à côté à Agora aux pyramides partie nyonso wana ya pyramide quartier wana nyonso wana ya pyramide il y avait des familles rwandaises bomona ka so bango babunga na yebiso babunga ba famille wana nyonso babunga libosonga na omona ba famille belé ba rwandaise ezalaki kuna salon de coiffure moko boyo wana na Saint-Denis to banoke no kata soki il y avait même des Rwandais tout qui venaient après tant que yome bandi kombe bandi bango nyonso bakima bakenda na ba Scandinave. Et qui est fort entre les Rwandais et les Congolais? S'ils étaient forts, banga ba vanda wana batikala biso okimate ponani. Et puis comment avena la coopération que to côté là ba on a parlé to nguma bango na kacha ba parler. On a Bruxelles to tumba plus ou moins 42 commerces to chaba moto to buka ba porte bois to tumba ba boutique na bango. Ti lelo ba zonga te na Bruxelles ba zonga te na France ko to ba mona na gasote. Après biso do obunda bino bata este bozo melaka vino bozo liaka ba soso bozo salaka ba muziki ya bata este bozo la sigoto bano talaka bino to ano lukaka bino o feti moko boza kuna ya bata este ene ya ba kosola nini o ba kosola makamu na bango ya muziki e bato baza ko sunga mingi ba mwanga chuchu wanezaka bino bata este ozui mutu lokola Bitakwira azalaki muta mwanga chuchu mais amoni ke keba eza makambo mabele abendana me yendenge Bitakwira abendana wana ba Rwandais pe bakoma ko luka eba teli nzaka poison akufa mais bomoni ke mwana na bino akomi ye moko azana danger rien bakamata Bitakwira oh bisote yo moko luka ki makambo na yo na banya Rwanda kendo ko bunda yo moko basundula ye Bitakwira chayi makolo na Goma kaka mokolo chilombo kesa la campagne ataka su makolo kuna mwana mobali wana ataka su makolo na Goma kuna mikolo na ucho mona yewa kote ya Kenya kuna mikolo azobata magaba kote mais kuna pe bani Rwanda bazali na hotel des fois bacheli au plan hotel okay imbeka yaka kofano na Kinshasa longwa kwa kote kuna alors babiloko wana o première dame o bo sambela nzamba obate la Congo te komona biso bazoba te nzamba osala rien na Congo biso moto za banzambe te nzamba sali biso lolenge na ye to ba nzambe tango zobota moto na mokili ndenge moko pe nzamba sali moto na mokili te siko yozo senga nzambe pona ni apeso makoki nyonso o ye azalaka nango. Est-ce que l'obio sengaye? Est-ce que depuis to banda ko senga nzambe si tozwa? Mais to comme na 2024 to ko amayele mkoloni. Moi j'enseigne à mes enfants. Au moins ils yena ba discours na yo na Dieu fera ceci chez moi à la maison. Mes enfants vont te regarder comme ça pendant longtemps, il faut me dire papa, c'est un fou. Hein? Il réfléchit pas, il est moins intelligent. Bana mike babanowe bisakayo. Kala toyambaka ndeko moko boya utaga Canada abika yambaye aza cousine na biso boya. Nous à table on fait pas la prière avant de manger. On n'a jamais fait la prière. Mes enfants n'ont jamais connu ce que c'est une prière. Ils connaissent même pas ça. On dit merci maman pour le repas, merci maman, tout le monde. Merci. Et t'as la nourriture, tu dis Dieu bénit cette nourriture. Qui est idiot? T'as la nourriture. Tu sais, avoir la nourriture, c'est déjà quoi? C'est déjà une bénédiction. Mais comment tu dis que Dieu bénit cette nourriture? Et bénit aussi ceux qui n'ont pas eu la nourriture. Mais ça veut dire quoi? Tu ne peux pas prendre ta nourriture divisée par deux, donner à ceux qui n'en ont pas. Et tu dis à Dieu là, bénis aussi ceux qui n'ont pas eu la nourriture. C'est ça que tu appelles prière. N'importe quoi, bouffon.
il faut tokola tozala mayele nzamba lo ba sambela ezako banga ou ezaka na bino tu pries avant de dormir. Moi je n'ai jamais prié, je suis là. Je demande pas à vous de ne pas prier. Ça vous regarde de votre vie. On vit pas de la même maison. On vit pas dans une même maison. Moi je vis chez moi, vous vivez chez vous. Vous priez avant de dormir, ça y est. Moi je n'ai jamais eu de problème. Je rêve pas la nuit. Oh, mon oncle, ma tante est venue me chercher. Je n'ai jamais eu ça. Ni mes enfants. Jamais. Jamais ces histoires-là. Si j'ai besoin de quelque chose, je travaille pour avoir ça. Je n'ai jamais demandé que ça soit à Dieu. Jamais. Na bete la bino na lisolo moko. Na uti Kinshasa na masuwa na ye kwa muntu. Omwe na libongo wana kwa muntu batumbaka ngulu, tole ngulu na bana mai. Alors, commandant Massoua lobi que il faut to beta mai, to kende ladi to kota mushi nde to gola na mushi. Bonga na okende mushi parce que na okota na kati ya mope soleil bambala 1 pona bimana bolobo. Donc nazana mwa ba makamoko ebele ya kosala na kati pona. Bon. Tuzali na ba mibali antaba. Boyebi mibali antaba bazaba nani? Tuzali na ba mibali antaba. C'est-à-dire des commerçants qui achètent de chèvres, de moutons dans les villages, benga bango mibali antaba. Mboto na yo lolo kamalando. Alors, tokomi na ladi komanda azui mwasi na kati ya village. O ngana kulala na mwasi oyo. Donc maswe ko kende soute. Na bete malade toi. Yo yebisi biso na kwa muntu ke tokolala na mushi. Ngana okende mushi, je comptais sur toi. Tokomi na ladi ya olobi ke yo maswe ko kende soute. Tolala na ladi. Ngana kolala te. Où sont mes affaires? Na kolala te, ngana tamboli. Na bengi ba villageois ladi. Ngana bi awati monsi et sali combien kulutu 10 km. Tu peux faire ça 3 heures du temps au commune yo monsi. C'était 17 heures. Na kamati sak na nga pa na tie lampe na nga na mbonzo. Na bimisi machette na nga na sim na maboko. Je commençais à tracer la forêt. Je voyais des hiboux, des oiseaux, des chacals, banyama mike wana no ngana na machette tramontina wana te. Na ina mona pe o mutu abimaka na zamba na mona yebwe to bunda. Na mona pete. Oh, na komi na musiba to bakima. Ah! Ba tata na ba mama ba panzana ta ona obima libanda zamba. Bake benga chef coutumier aye oyo uti ngana na uti ladi maso aboye ngana ko la kuna tena zana besoin ya chambre ke toko ya hotel là. Ah yo pendo tambuli zambo na buto na belo ni eza kuna kati o zambo eza cimetière ya ba chef coutumier ba chef coutumier bakufa na tikali pe ko mona chef coutumier mo na kati zamba te. Ils avaient que des oiseaux ba belo ka mike ba makelela ba yibo ba nini, il y avait rien de méchant. Ma pesinga hotel na lali, bon, lobi na tongo, na zo brosega na tarabo. Ba jena village ba yo visitenga. O kulutu. Kulutu yo pendo tambwe na zambo na butunga bi. Me logo ni neza kunanga na zo ebate, logo ni eza na zamba wana. O zamba wana bakunda ba chef coutumier ba ndoki, bakunda bango kuna na kati. Igi matadi mbote na we. Na mwena ngelogo te. Osokoza na mwa kisi pesa pe biso tokota na zamba na butu banda village oyo koma nanu mutakota na butu te na kati ya zamba. Parce que vous êtes naïf, bakosa bino nengola ke elonga mabeza na kati ya zamba nga tamboli zamba wana pendant 3h30 na moni logo te. Et puis soki na monaki mutu na kobunda. Na machette. Ah, nakuta na yo oza invisible obenenge nini. Oya ko agresser na kati ya zamba, ngai na machette. Ah, no tigote. Et vous allez tout m'apprendre, soit yo bominga na bomio. Alors, biloko wana nyonso yango na ba era ba mamba yezo akosala boye yezo yango mwasi ya Chilombo ekosala. C'est les Congolais parce que ba Congolais baza ba naïf, ils croient à des histoires comme ça, des mythes. Que Jésus revient bientôt, makoleza na nzela, bobondela, bopesa embongo, bosala boye et vous restez pauvres jusqu'à la mort. Pauvres jusqu'à la mort, ba pasteur munoko sola matungulu tangu nyonso ba pasteur nyonso soko yoki muku nazo solo na yo munoko kaka sola matungulu
Denis Lesi sokazo solo la munoko sola vino ya kitoko na matungulu. Et bino munoko eza atana solo moko te ni a shingom. C'est comme ça la vie. Parce que vous croyez à des bêtises. Moi je vis en France. Je n'ai pas un voisin ni une voisine noire. Mes voisins sont des blancs. Mais je dis bien mes voisins sont des blancs. Je n'ai jamais vu un voisin ou une voisine me parler de Jésus-Christ. Jamais. Bamboule belé na sa na France na tigala mona ngote. Ou bien ba voisin ba ki église ko sambela na mona ngote. Na yoka makelele kuna na se ngonga ngongo mukolo musu na yena koti wana et il y avait personne à quatre églises. Ngonga ngongo. Donc et comment le la horloge 7h beti 8h beti il y a personne dedans. Porte est ouverte. Le prêtre même n'est même pas là. Prêtre aux églises. On vous dit des choses. Le Congo, c'est notre terre. On va se battre. Nous devons engager une guerre, une vraie guerre face au Rwanda. Et puis, le Rwanda, il faut sentir que agresser Congo. Tout ce qu'on vous dit là, que le Vietnamien n'était pas fort plus que les Américains, mais ils étaient déterminés, engagés dans un esprit solidaire entre eux. Que les Américains, quel que soit, et les États-Unis a abandonné la guerre, a fait appel à ONU pour cesser le feu. Combien de têtes américains ont tombé dans le Vietnam? Et première dame pour couper sa bateau, ma leçon de morale. Que tout ça me la caca Jésus fera quoi? Jésus a fait déjà quoi dans notre vie? 11 millions de morts, Jésus n'était pas venu à notre rescousse. 500 ans d'esclavagisme, mais Jésus ne voyait pas ça. Tous ces gens-là qui périssent dans la mer Méditerranée pour traverser l'Europe, Jésus ne les sauve pas. Et Jésus viendra que sauver les Congolais. Ngaso na we mukonzi na we interdire kombo Yesu na Congo. Ngai moninga ba kombo wana nyoso ba Moïse ba Abraham ba nani soki kana kwe mukonzi na interdire ngo ulobi ngo 48 heures na prison pour na changer bino ba makanisi. Tala ba cinéma au bozosa en Afrique. Bollywood avec les Nigériens. Balaksa kaka ba africain baza ba sorcier ba africain ba limwaka ba bimelaka batu na butu ba bomaka batu. Mais quand tu prends le cinéma chinois, tu as déjà vu un champion du monde en karaté chinois? Tu as déjà vu? Il s'appelle comment? Un seulement. Un champion du monde avec plusieurs médailles d'or chinois. Tu as déjà vu? Tu as déjà vu le judoka le plus talentueux du monde japonais? Tu as déjà vu? Mais c'est Reddy Renders qui est le champion, le plus grand champion. C'est un Français, un noir. Ce n'est pas un Japonais qui a créé le judo, qui est le champion, mais c'est un noir. Mais quand tu regardes le cinéma japonais, il montre quoi? Quand tu regardes le cinéma chinois, il montre quoi? Jackie Chan, Bruce Lee, Shaolin, mais il n'y a aucun Chinois attitré à plus de 4 médailles d'or dans le monde. Il n'y en a pas. Même Bruce Lee n'a jamais eu ces médailles. Et on vous dit que le fils de Dieu, après Babomiye, a Koufi, après Alamo qui a le biazongi papa. Et vous croyez à des histoires comme ça. Arrêtez les gars. Arrêtez. Même une seconde, après Bozonga Bazo Bassi. Donc, musique nzambe mais partition bozana ngwana yangwaka ya lwambo yangwana ka ya roshiro. C'est n'importe quoi. Israël awa tango bande de Gaza et côté libango kuna umoni Benjamin Netanyahu discours à salagi na nation alors que nous sommes attaqués et nous devons nous battre pour protéger nos territoires. Boka ya lobi que nous devons compter à Jésus. Boyoka kiye natie la bino discours wana ya Benjamin Netanyahu nazo ordinateur natie la bino boyoki alobayi que nous devons compter à Jésus aya ko bundela biso
Mais il y a un moment donné, il faut que amona bato bazobate. Toko compter na Jésus a kosala nini 12 millions de morts. Jésus a kosala nini na mboka wana. Même yakoli a pesa kabato. Même yakomela pesa kabato. Après on vous raconte des histoires à kamategi maya ndeko nanga mai moko te koma vino na kacha mukilo. Vino euta akana na mbuma. On vous raconte des histoires comme ça, boutier na moto na bino, voilà, maille comme vin, à la musagi moto miso, moto kaka bon saka miso à moto, et ça médecin. À un moment donné, il faut arrêter ce genre de trucs. Nous sommes africains, surtout les haïtiens. Ils sont plus intelligents, ces gens-là. Ils sont sentir, ils ont dégagé l'énergie, ils ont connaissance, mais ne lengi yako solo la zo sala yo monike moto yo okoki ko kosa ete okoki ko sakana na ete moto okoki ko sakana na ete il est préparé, il est calé. C'est pas comme vous les Congolais. Alléluia, amen. Yesu alobi boy, amen. Jésus n'a jamais existé. Les gens disent que Google yo croyant aux croyants. Mukolo muso na goya ko sela bino boko melanga na messenger bo pesanga temps na goya ko sela bino histoire moko ya ba méthodologie nyonso wana ya ba Jésus ba Moïse ba Abraham ba Salomon na goya ko sela bino toute une histoire vous expliquer comment et comment kibongo boyebi musicien moko boye français Claude François ba bien na France Claude Nzembo moka kitoko ayemba et ça l'appelle succès mingi na Congo. Écoutez, maman est à la maison, va lui dire maman, le téléphone sonne. Nzembo na boye bagyo les années 82, 83, 84. Claude François c'était un français mais papa naye azalaki ouvrier. Batindi mission na Égypte, na ville Alexandrie. À l'époque, mer Méditerranée et côté Israël, Afghanistan. Au lieu kobimana océan Indien, nangambu kuna biso oyo nzelo ekenda Australie, Fidji, Tonga, Nouvelle-Zélande, côté wana maïzala kité. Alors les Américains ont mis des moyens et des Français pour pas sous la mabele sikawana. Alors, lorsqu'on vous parle de l'histoire de Moïse, c'est fausse, parce que ma belle zalaki maïe zalaki te. Yes goyo, atiki ma belle. Atamboli 6 jours pour que ne ti kuna bisika Yemen ezali, akati sa maï côté Yemen, abandasko kozonga Israël na makolo. Orge, bato yo bazali wana na ngambo kuna Palestine basala ba mabulu et bimati na ngambo Égypte kuna. C'est-à-dire, ça ne coûte que 1 heure, 2 heures à pied au commune Yonangam. Mais Moïse a fait 40 ans des histoires comme ça. Et puis, moi, j'étais à Alexandrie. Ngaï na kendagi na Alexandrie. Ngaï na salaï na Alexandrie. Moi, je voyage, quand je voyage, c'est pas seulement le Congo que je dois aller. Et bino, votre destination, c'est le Congo. Ono laksa bateau. Mutuko sombi, bilambo sombi. Biloko wane futarate yaya. Biloko wana. Et ça, la ngote. Muto azanga ozanega mutazanga. Ato la kisi ya okomane na ngote. Yo aussi pauvre à la voiture. Fali popa emanzembo moko le puta. Yoka maloba moko aloba kiwana. Alobina na zangi na ngaboye, mais na sengi yoka kaboye. Na zangi na ngai loko boye, mais nga na sengi yoka kaboye. Na zangi na ngai nazangi na ngambongo menga na sengi yoka kabolingo yoka si muto ya zana pasi nzala ata la kisi mutuka oloba te fufunana mukapara oyo bakino abenga ka mukapara à un moment donné il faut botika biloko wana yango moni à comprendre déjà ba système na biso akomi koya o to sambela kaka nzambe bakoko na biso bakoya ko botola mabele o ba Rwandais basui o eloko ba botoli yango déjà nzambe na sepel na ye ata mukete na lalaki na kanda ya kosakana te na mwana mwasi wana ni akerwa na sepeli na ete za mbala liboso pe ya suka ya kosala ba topesi ye parole te aya kolobela ba Congolais on n'a pas besoin d'elle, on n'a pas besoin d'elle. Elle n'est pas la nôtre.
à bénéficier de l'éducation à Congo, Kolia ya Congo, on se limite par là. Oyo ba Rwandais qui va permettre bisoter, ils nous tuent comme des mouches. Tout sukawana, tout kene musikate. Donc, Babilo Gowana, vraiment, c'est incroyable. Congolais l'ont na distraction. Congolais l'ont na distraction. Longtemps courbés. Dressons nos fronts. On était comme ça. Oyebi Chancel Mbemba na entraîneur ya Maroc pour Nani Babé Banaki. C'est simple. Parce que l'entraîneur du Maroc saluait Mbemba. Et Mbemba regardait en bas. C'est manque de respect. Ok? C'est manque de respect. Un guerrier africain regarde son adversaire dans les yeux. Et système où ba mindelete. Babiso kozo sambela kanga misu. Parce que ils savent que ce que font les misu il n'y a rien. Prière na yoana et qui na mwesika mogote. Et bakoko na biso ba ebagi déjà que toza banzambe. Nos ancêtres n'ont jamais prié Dieu. Ils remerciaient que Dieu. Et puis moto abane ko sola na nzambe il faut à la moami. N'importe qui ne pouvait pas adresser la parole à Dieu. C'était des moamis. Ba moami moto babande ko ya ko sambela butumbi moto yankoni bo beti mbonda pona ko sala appel des esprits. Est-ce que ba mindele ba kamati ba biloko wana ba pratique wana ba yo nzamba lingaka ba yembela ye alobi yango wapi ke ba yembela ye. Nzambe alobi ba yembela ye. C'est n'importe quoi. Est-ce que Nzambe azana a besoin de makambo na biso to zana ngoposa na mitema na biso? C'est un être spirituel, beaucoup de bonheur, de bonté et de joie. Ndenge yazali singeli biso peto za la bongo. C'est pas pour rien que tout ça na vie, Nzambe pas en énergie ba bengi vie. Nzambe abotaka, poye mutaboti biso. Donc biso pe lokwa to ba Nzambe singeli to bota. Nzambe aloni bamboma, biso pe to ko lona bamboma sali nini. Et boti c'est simple pour comprendre qu'on est de Dieu. C'est pour cela les gens d'hier, nos ancêtres, c'était de Dieu. Dieu boye, Nzambe boye, Nzambe boye, Nzambe boye, Nzambe boye. Mais on est des dieux. On est des dieux. C'est quoi yo Nzambe ozo sambela so Nzambe pour elle. Tu es un petit Dieu qui s'ignore. Donc tu sais même pas que tu ressembles à Dieu. Tu peux tout faire ce que Dieu a fait. Il n'a plus besoin de faire à ta place. Jamais Dieu fera quelque chose à ta place. Tia ngona mutu na yo banda lelo. Ti mukolo gokufa. Tia ngona mutu na yo lelo ke Nzamba ko tika na ko sala lelo côté ti mukolo gokufa. Ozali Nzambe. T'es un demi-dieu. Dieu le créateur est le grand Dieu. Mais nous sommes de petits dieux. Toyo ko sa pe ba miracle. Nandenge ya malamu, nandenge pe amabe, ça dépend de nous. Mais tout le pouvoir nous revient. Tout sauf rien. Après, Nzambe ranga, Nzambe, ozo embela Nzambe, Nzambe iba embele. Alors bien wapi. Bao baza ba pasteur, tant mieux. Tant mieux. Mais boy ba ke to umeli mingi na makambo wana, il est grand temps to comprendre finalité na ngweza nini. Ma bomba mi na ngweza nini. Ok? Donc, Dieu nous a créés, il nous a donné toute l'énergie, toute la force et tout le pouvoir qui est en lui. Et nous aussi, on devait... Biso peut ok là. Bon, Nzamba sali akeli lilala. Ngape na ok la malala, na kamati ba grea malala na loni malala salini. Naza Nzambe te. Ne mugoni to kwa mayela ta une seconde. Siko ngai fona ebisaka Nzambe ke Nzambe pesa nga malala. Aussi longtemps ngai mona we ko sala malala. À vous de voir les gars. Nyakero ya ko na ba discours à l'okutate. Congolais il faut bunda. Bana Israël bazako bunda na Gaza, Congolais il faut bunda.
soki Tshilombo a boy na ye guerre na basemeki na ye na belle famille na ye na famille conjointe na ye tokolongola Tshilombo même ata ko égorger ye na mwasi wana to ko égorger bango to tie moto mususu wa ko mema biso na guerre ndenge président Mali asali ndenge président ya Burkina Faso asali yo moni bake ko sambela na mosquée to bake na église non ba engager guerre babandi ko attaquer sikoyo ba mujahidine wana nyonso bazana désert tala ndenge ba excusez-moi ba drone ndenge zo bombarder. On en a marre des histoires là nzamba ko sala osani et ça sala ni na Congo donc pouvoir au nyonso nzamba pesi biso to ebitina na ngote. Oh mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, chers amis, chers camarades, nous sommes presque à la fin de cette belle émission. Na bombi bino, les locaux moko kafu kafu na rosé la bino. Les lotés, mais na bombi bino, na ngonge zoya, tout mon année.